génération, ceux qui veulent Zandu. Bato Kabouya a besoin de Miyaki, Miyaki. Ah, on a triomphal. Bato Kabouya, ceux qui ont moni le a bêti shit dans la chambre, na mbeti na yozo bina. Biso. Naba Oya, nouvelle génération. Ceux qui Kabouya moni kaka face. A cause de la caméraman et à couleur de Sid. Va filmer à télé, mais à se sentir que à l'ONU. Un vrai Congolais, vous dites aux images, il y a que sens cynique, t'en faire souffrir. Même voisin, même. Sans cynique, même comme Azu Kombo, il y a sans cynique. Depuis à créer sans cynique, t'as là l'embouteillage. T'as la même. T'as la Zama Mobutu, même. Peut-être bilou, héritage, il y a papa dans la batiki, bateka dans la toilette. L'unité parce que le peuple congolais est facile dans la manipulation. Et non, Félix a frappé Bango. Tous les gouverneurs de la province. Vous avez vu que nous avons changé la constitution. Alors, pour la constitution, nous avons changé Yango. Jacques Aboul a l'accès déjà positionné. Que pour la constitution, nous avons changé. Ceux qui ont tenu dans ma Twitter, dans ma WhatsApp, presque partout YouTube, dans ma papa Mikolo, dans ma vidéo, il y a déclaration président Félix. Abi, Nani a côté les Melanga, Kara de la nation. Cher Bapayate, troisième article, Bahata Zong et Panabango Naki. Le mignon aïe mokile komine sengo mokile koti sukali po etenini tuzalaki confiné menangongo YouTube était confiné mena mosakolisha ko TV Ozoma ebebi nyos Nguba 3 verres ya ngube za na poche ya fédéral Azobwaka aw un fédéral a yebi système à lobbying na bureau ya chaque ministre a kotaka DG PCA fédéral de l'UDPS ce qui benga raté moi na solana to le baka na chambre à CG omoni junior mwana buto ya kao to kuta na bango quelque part ayaki pona flatter bino la CG que non il est fort dans le lobbying à Memi Moto. Pour y bango sont des frappeurs. Yo mon junior, allez à Pessi Batoa, Wakimbo Monanzela, Pessi Bino carte de visite. Ozoleng. Ah, papa. Ozoleng la mine. Fongola miss. Bissot toza différent na baidi. Mususu ake non to yep. Yo a besoin que obi ma promesse na kati ya kalamu. Bien sûr, oke pas CG Kaboui. Tantôt ozobenga nga nini? Olinyo bi ma promesse a. Oke pas CG ozobenga na quelque part ba citer comme na yo David, besoin na clé to yebi loko to kende ko sala kuna. Yo kende ki pas CG, kende pas CG obi ma promesse. Parce que maintenant on m'a mandataire, chef de l'État aux journalistes à Kabouya. Maintenant après aux na cachette, mais pas mon bino na baedi. Déjà pas Kabouya. Moi je le parle devant Augustin Kabouya. Aza secrétaire Nangate a commis ancien secrétaire. Mototo Yebideo, Paul Chulumbai. Comité directoire. La comité directoire, bato ba ko chapeauter na permanence. Bientôt là, bazana chef. Si Kabouya a secrétaire, il parle d'un chef de l'État presque partout. Le déo
wana na Tanganyika nde oza na machine ya chef de l'État Paul Chilumbai oyo Assemblée nationale baza kuna na chef de l'État tous les comités directoires baza otambola na chef de l'État mais kabu ya komi tokokani na kabu nous sommes les parlementaires debout mais le secrétaire de l'UDPS baza libanda mais ye moyebi makambo ya motion ya Chisaro Alexis Chisaro bana bemisaki motion ya kodestituer Alexis Chisaro kabuyi naloba parce que bato batinaki naloba soki oyebi eloko te nous sommes toza na ka ya winner te kabuyi abengi Alexis Chisaro ke aututisa ye na chef de l'État Alexis Chisaro parce que Alexis Chisaro aza camarade ya chef de l'État azo dépendre na UDPS te c'est le chef de l'État ye moko anomaka ye maintenant kabuyi ayebi bien ke Alexis Chisaro ye na chef de l'État baza boye c'est pourquoi bengaki Alexis Chisaro Alexis peut alobi ke non aboyaki koyamba kabuyi bango bacréé motion na Assemblée nationale bolandaki aselo na mpe na kamere baswanaki na Assemblée nationale baswanaki mpo na nini kamere alobi ke non motion na bino etali bino moko bato bazongi nsima mpo na nini bakimaki il fallait pas décision ya Alexis Chisaro parce que Alexis Chisaro c'est le chef lui-même kabuyi azozwa makambo na ye libanda amemi yango na Assemblée nationale chef alobi soki Chisaro bodestitue ye na Assemblée nationale na kamere bino nyonso okomi bachômeur tala baye non député de l'UDPS on met en garde bato bakoya na motion bino bobandaki na motion biso na mosaïque mon frère je te dis le secrétaire général de Obizibu non comité directoire bazotambola na chef de l'État bientôt là après réunion oyo ya gouverneur na Tanganyika bakozala na Kasai bakozala lisusu na Kasai mais kabuyi mita oyo tokokani na eza kaka soki oza na parlement de vous biso tobetaka chaque jour mais akomi matinée achange sous forme ya matinée mita oyo maintenant eloko ezosala Augustin Kabuyi eza nini tous les combattants va se retirer ba caméramen ebele va se retirer abandi kosenga par force bobenga bango ko ba oyo soki obomoni papa je regrette bato bakendaki bazwi meme bato ya tiango mosusu batiketi ya tiango batelemi non les combattants ya tiango mais tous les leaders ya tiango batelemi basali vidéo batelemaki tous les présidents ya tiango batelemaki bayebi toyebi Kabuyi te bozoyebisanga bato na biso ya funa makambo ntango tokutana quelque part makambo na biso ya baparlementaire debout je suis le seul ya funa yebisanga bango eske topin ayebi bango ndenge baza baja lelo ndenge baza boye bayebi bango na bureau nini eske baza na liste ya présidence ndenge baza boye babenganga na baoyo ya biku rouge babengaki no toyokeki faleko mais c'est pourquoi mon équipe s'est précipitée pour la quai par Kabuyi. Qui vous a dit que ces gens-là pèsent? Nouvelle génération, ceux qui veulent zandre. Bato Kabuyi a besoin de miyaki, miyaki. Ah, on a triomphal. Bato Kabuyi ceux qui ont moni l'eau. A beti shit na chambre, na mbeti na yozo bina. Biso. Na ba oya nouvelle génération. Ceux qui Kabuyi a moni kaka face. A cause wa caméraman et à couleur sud. Va filmer à télé à se sentir que à l'ogni. Ce qui est ok. Au télé va pression 400. Ah. Bobimi libanda au Kabuyi 20 000 francs. Tu dis qu'il n'a pas kindaki. Jamais. Auto si mais bozaka ta okufa. Na triomphal to olinga bilo wala te
je mets en garde surtout bato baza na sentiment wana. Sentiment wana eza bien te. Okotambola tokopesa bino ndenge bandeko na biso mosusu bavandi na si ya banzete bazobeta bato depuis babanda kobeta bato ti lelo azwa te eloko moko te. Tala ndenge Kabuye aza na motema mabe boyebi pasi garçon oyo ape perde. Garçon ya peut perdre. Onyeke azwa achako. Après ça taba jeune au basali campagne, bas sportif au bavandi kuna na force du progrès, mais Kabuye azui. Achako après si passi ya peut perdre. Mais toi tu me dis que Kabuye aligni bino wa combattre IDPS. Achako passi ngoi. Ya peut perdre, jeune au tamoli na chaleur. Mais Kabuye Alaï, Kabuye aux secrétaire Mangabi. Alaï. Parce que maman ya Kabuye il est kaki déjà. Pour Achako, au principe, tu as pas perdu. Mais de jeunes sportifs, des forces du progrès, abandonner Bango. Mais on ligne bateau bazar la simana yoba beto maboko. Si tu vas dans un famille, mutabimina mbongo, azo tu fais bande konaye, bakomissaire non mutwa na zanduki. Un vrai type, ce que bimina mbongo, fongola ba branche pembeni ya bande konayo. Pesa bango, baza la l'aise. Mais Kabuye na Peter Kazadi bandoki. Ato. Bandoki. Na répondre à bandeko oyo, Kabuye. Tchad na moto que biso na base triomphale nous sommes différents na ba président Moussousouane. Ngai yo okende ba mosusu tokutaki bango et pas ministre. Ba telemi na bambunda libanda bazo bete. Biso pe kokoma na biso tokuti bango bazo bina libanda. Ngape na ye n'importe ya ministre batwana tuna ba parlementaire ya 10e mois. Na ouzut batelemi na porte ya ministre bazo beta mbundu na drapeau soni drapeau ya IDPS kokoma na biso to l'équipe bango ministre afongo biso porte avant bango bayebi bango te to konti pe pas ministre to solele ministre to bimi ministre ayesi bango je suis fatigué bapola bandi mumba. Tu me dis que non tu es président botika système a dit à l'île. Nous ne sommes pas ici pour Nadia Lelu. Kabuye Lamba, Nakoya, avant ici, Moussou Saïb Sera Kabuye Aïb Singake, Bofinga Rangake, Nazar Rwandais. Kabuye a salaire. Ceux qui n'ont pas Kabuye, au outil triomphal, au Finginga, Bakosi Bino dans le poste. Fimbo Kabuye au Monique au raté. Oui, on va pas y venir. Fouette bango. Mais nous, tous les phare d'essai na biso maboko. Le phare d'essai va récupérer Mera. Village Mera. Combien de temps Oyo M23 bavanda qui va s'éjecter na village. Village Mera. Le phare d'essai, pas que le Ouazalendo, le phare d'essai, tu récupérer Mera. Quand tu récupérer Mera, silence et côté, surtout là où ils ont la vie se passe. Top Congo, RFI, au Capi, silence et côté. Parce que bateau va salir pour nous frapper Mera, ce sont des forces spéciales. Mera est équipation. Il y a tous les mercenaires à Moyokak. Bavandi na mer. Mais les forces spéciales, ils ont à disposition comment va frapper maintenant ennemi. Les forces spéciales, Bakoti, va frapper. Papa, tous les camas, Boyoka et Kotaki, hein? Bangonios va confier na Kachambo na biso. Mais, et l'autre Tolingaki, Toyoka, Tomisimba na Motu, c'était Lubumbashi, Okatanga. Okatanga Tanganyika, Likasi, Kolwezi, na Lubumbashi. Banani va préparer la milice, c'est Monseigneur Mouteba, Oya Senko. Na Ambongo,
tous les prêtres catholiques bato va préparer parce que na ligne non le balobi na se senti mabe mais muto ya keko bloqué Monseigneur Muteba Yesu sina ya lingaki ya kosala messe avant bango ayaki mpona sala messe messe oyo ayaki mpona kosala ayaki mpona amotive bamilisi oyo bango batikaki bamilisi oyo bango batikaki na kati ya paroisse tala catholique ndenge aprepare bamilisi baprepare bamilisi babombi bango na kati ya catholique. C'est là où Eric Apende a sauté le premier à béni Monseigneur au cours de la messe le loté. Yabé a insisté qu'à ce qu'il ne reçoit la messe. Eric Apende a sauté le premier à Kangi Bamilis. À Kangi tous les milices. Mais non, va préparer une passion ya Tanganyika et ça qui passion ya Zoé Kabila na Jeannette en complicité en bongo na Muteba. ezaki keshite kweya Félix aza motema makasi ntango amoni ke Lubumbashi ezokweya kreye bareunion na Lubumbashi kokreye réunion na Lubumbashi bake kodécouvrir tous les milices balakisi bango biloko ya bakatakatanga biloko bakatakatanga bazwi bapoutre bapokoli na makolo des milices oyo bauti wapi des Kenyans des Rwandais na ba jeune katangien bato bazata mayele te oyo ambongo akendeki mpona ko révolter conscience na bango Eric Apende yebi déjà église catholique azo berger des terroristes mais non Eric Apende a encerclé bango le chef de l'état tango abetaki lobi mpona deux batailles brigades bango bakanisaki brigade ezokende brigade eza déjà na Tanganyika parce que na Tanganyika va découvrir Zoé Kabila bake ko créer système à pigment est-ce que babantu na ba pigment ceux qui vont bungi na ba pigment bokolonga bango talandenge bake ko intoxiquer de pigment mais nous avons regretté pour le président Félix il est en train de diriger sous forme de diriger religieux Philadelphie on n'a pas besoin il y a cause papa, même David a banoko boma. En envoyé à Félix, pour la première histoire, il y a que le président de la République a l'homoli cardinal Sultani. Pourquoi tu sais, il y a Tamisset. Ambongo, Muteba, Talanenge Bazotika Bango. Nakata ko planifier comment va déstabiliser Mboka mais Félix erreur c'est le président Félix voyez le Mozambique le Philippe Nyusi président de Mozambique voyez que président de la République a quitté le pays président de Mozambique montre pays dans Mozambique parce que Paul Kagame va créer une bataillon à Bango dans Mozambique, c'est rien. Maintenant, population, il y a Mozambique, il y a Rwandais. Montre pays. Population va payer moto. Va soldat rwandais. Président de la République, il y a Bango, à se sentir maintenant qu'il y a une insécurité. Vous voyez que l'hélicoptère est l'icolo, et même le président, qui est le président. Président Oudjo Kimamboka na yelelo. Un président de la République. Azonga. Bana bana osala pona Mozambique ezala parterre ba impérialiste. Un président, un gendarme ya ba impérialiste. O ba impérialiste bazo utiliser. Maintenant bazo pour ma population na yo par l'armée rwandaise. Yo otiki. Mais nos populations, non. Non, opposants, non. Pas de question. Il fallait être attaqué. Babomi, soldats rwandais. Dans Mozambique. Mais nos présidents, hélicoptère et hélicolo,
et Memie El Kolo et Kimsie, président Kimi. Mais, voyez que soi-disant opposant aux Zanaï Ao, Wara Azangi sous Maloba Kolobela Biso. Argument, Wara Azangi sous un argument. Voyez Maramo Wara tweeté. Wara tweeté le but que Félix Tshisekedi a changé la constitution. Mais pour noter que la bien Kagame Mabele à Est. Yoko Wara. Wara, Bozuna Komo PCF Fayulu. Wara. Batwebele Baya Ao. Bozi Bakomo Pesa Bango. Kamere Yeo. Kamere Wakani Nyirini Kamere. Balthazar. Oyebi eloko sovane la distraction zanine. Amida komi liboma. Yesu. Oyebi ngole. Amida abeli. Toza besoin que bazongi sa Amida ao. Batina ye na ba province, ba pesi ba médicament ya bien. Kamere Amida komi liboma ndenge nini? Moi congolais. Yo obendiye Amida komi o naza première dame balobi bamemiye kuna na photo esimite bazongsie ao Amida yokanano Amida oyo alingabi eske na mwana na biso kamera bimi président première dame maintenant première dame abeli nanu liboma mais mobali akozala ndenge nini moto asali ke Amida koma liboma kamere mpona kolakisa ke biso tolingi Amida ndeko na biso ya mwasi kamere fo badivorce tokosala effort ke kamere azongisa tina ati biloko nyonso ya chambre apesa Amida azonge epa na bango na Burundi. Beaucoup des étrangers ake na Égypte boyebi ke kamere ake na Égypte. Chef de l'État dans la Tanganyika na président mosusu ya Sénat basam azana bachumbai vice-président président azana batu ebele teo azakuna batu ebele bazakuna mais un soi-disant président de l'Assemblée nationale monsieur Balthazar ye azu directeur à Égypte Amida kotaza liboma ake kosala nini pembeni ya Pharaon akaza seka komi na Égypte Pharaon akobima lobi ke mwasi na ya kozonga mobimba kamere yo zande kuna biso te zonge pa na bino kamere bacha parce que musto toza na yana bolimbisa muke memba seki otali aza polonaise soit aza portugais un vrai congolais koki koza image ya ke sens unique tala faire souffrir bato memba voisin memba sens unique memba azwi kombo ya sika sens unique depuis a créé sens unique tala bambouteillage tala memba tala nzanga Mobutu memba bato ozoyoka soni peut-être biloko héritage ya papa na bango batiki bateka na batoilette zanga Mobutu ateka soki zanga teki memba teki te boyebi ke memba azalaki na problème ya bandeko na ye yo ozalaki na CPI oye eo nga naza héritier nakoza ti toilette nyonso lelo avandi acréé sens unique memba tala sens unique ndenge bato bazosouffrir memba alai Félix okola memba na gouvernement azonge mpa na bango na Portugal parce que bato ebele changement ya constitution et bato ebele bakokima ao tala mpona kocomprendre ke mboka na biso tozalaki bamarche mpe ya baimpérialiste nasepeli kaka eloko moko mpona société ya Winer première fois na base na biso moto afrappé 400 000 mais eza bientôt continue bongo te Kabila omoni société Kabila tika bino bokendaka betaka me moto oyo abeti 400 000
Mais pour ne pas que les impérialistes qui biso marche-pied. Des marche-pied pourquoi? Bango va créer ba winner. Bahat, président du Sénat. 50-50. Maman est rwandaise, hier Koto ya Bukavu. Kamere 50-50. Burundi. Parce que Patrick Kamere a député na Burundi. Bango, bamona ki biso ba marche-pied. Lelo, Maman Mounongo, oyo aza na Assemblée nationale, aza tanzanienne. Francis Mouyumba, rwandaise à 100%. Bakel Mumbachi va pesi bango nationalité. Moïse, Monsieur Bordeline, wana batunyos bayebi. Il est tantôt juif, tantôt grec, zambien, aza italien. Mais Bordeline, tolobi ke zonge pa na bino. Na Félix a le bélier que oza Bordeline, linga kate azonga pa na bango. Alobi ka azala kaka. Pourquoi? Balingi te parce que bayebi que peuple congolais bazam facile na manipulation. Et non, Félix a frappé bango. Tous les gouverneurs de la province. Vous avez vu que tous ont changé la constitution. Fifi Masuka a fait la déclaration. Moi, si on a relevé. Alors, pour la constitution, tous ont changé. Yango. Jacques Aboul a l'accès déjà position. Que pour la constitution, tous ont changé. Gouverneur ya Tanganyika a télémipé a pu pour la constitution toujours changé yango. Maintenant Guy Luando a yemba on dit que non, il fallait tout changer kaka constitution. Sama Lokonde parti politique naé ba télémi ba lobi que pour la constitution na toujours na sima ya chef de l'état. Fallu le se sentir na ambongo ba impérialiste batali ba yebi non valu lo akimi mbongo abi peuple congolais bon pour les mis si c'est qu'il y a changé constitution pour nous on m'appeler à est taper ça pour le Kagame. Faut comprendre que wara azanya argument ya kopé sabato maintenant lelo Félix Aza monstre abandaki kaka na théâtre que nous avons changé constitution, ma constitution, et là tu presque battu belé. Maintenant Nanya côté Félix Alobi, Nanya côté le Melanga, garant de la nation. Au monde, c'est que tu as Twitter. Naba WhatsApp presque partout YouTube. Naba papa Mikolo. Passez la vidéo. Il y a déclaration président Félix. Abi Nanya Hotel Melanga, garant de la nation. Nani, tous on est pape. Kobandaka pape. Si Joe Biden. Moutouata Mogote à Hotel Mela Félix. On a changement de la constitution. Nous avons changé Yango en vrac. Premier article il y a triomphal. Pour le premier article, tu peux Yango l'Assemblée nationale. Pour le président de l'Assemblée nationale, il a droit à rebattre la moitié musicien. Deuxième article. C'est que Bali moitié musicien. Azon c'est un andakuna. Premier article, parce que la constitution te reçoit la maintenant et qu'on a des périodes. Et qu'on a reçu sur la constitution et va payater. Troisième article, Bahatazong et pas na bango na ki. Batika banda on y a saisi avec peuple. Maintenant, il est au président Félix. Maman Bobby Adao. Aza besoin azonga ao. Attends ndakoute. Menda ko ya JLM. Place au livre avant Rwandais. Bobby Adao aza congolaise dit ça. Menda ko ya JLM.
Kabila bimazoge pa na bango na roi ndako wana etikala ya Mobutu na famina kashamata oyo nyonso atakinga kati soki mama Bobila Dao asengi alobiki aza na ndako te kinga kati eza ya nani aw jelem eza ya banani parce que du chef de l'état premier ministre Mama Judith azaka tsa koluka place nini batongela mama Bobila Dao alembi na Mobutu kuna na Maroc alobiki ngai ipo nazonga pana nga omoni ebembeleli Tshisekedi nazozela nazonga mais ce que moni mama Bobila Dao alobiki il fallait nazonga je l'aime kinga kati tobotola ngo topesa ngo bana mboka Kabila frappé Mbemba zonga na ndako na ye na Gombe Kabila boya Mbemba jour abimaki ce pays Kabila boya Rwanda boya li mwana mboka abana na ndako na ye Aza tanto Aza message scénique entre Mbemba na Kabila le choix est clair parce que Mbemba bête qu'il faut tozi défense topesi Mbemba défense topesa ki Mbemba azaki na calcul mabe contre chef de l'état abane osala nini a créé bras de fer na bagénéraux azwi bagénéraux mosusu azonomme bagénéraux oyo ye après bamosusu ye aza kati ya ozo le mignon aye mokili komine sengo mokili ekoti sukali po ete nini tozalaki confiné mais na ngongo YouTube était confiné mena mosakoli